Bonjour bandeko, soyez les bienvenus dans la chaîne Maman Lydie. Leo tu as une recette ya mbika, mais dans ça on poussé. Dans la recette ya mbika na sala kuna ya baboule ya liboke, mbika baboule o mais o eza mbika ya baboule te, o eza normal. Eza normal sans baboule. Eza na chaîne so lingi mbika baboule na ya liboke, chiki na chaîne au monde ngezali. Tu as une recette mso awa ya mbika, and then tozana ba tomate na biso ya fresh, ail, feuille, pilipili, tomate purée, tozana ngo tocha mukie, tozana poiron, tozana ndembe ndambo zawana, tozana litungulu zana zwana, tozana litungulu tozana mbisi na biso awa ya okaoka. Eza mbisi ya ngolo moko ya munene umoni na ba kambanyoka no sokolango wana huile na biso tozana mungwa na biso ko nde litungu na biso nazira tungu na biso. Hello everyone, welcome back to my channel. Today we have a nice recipe, squash seed. Is nice. And then I have squash seed here. I got dry fish. I got them here. I got spring onion. I got fresh tomatoes, 3 fresh tomatoes. I got 4 cloves garlic. I got chili, I got bay leaves, and then I got tomato puree, I got leek, onion, universal seasoning, and then salt, oil if it's not enough oil, I'll put oil. So you will have a bimina ming tepo na fina. Le bogo passe la biming te na chan will mom ki on check will one. Mais so will you know bele ukolo mo ndengwana yango that's it. Bandiko awa ndembe litungulu poiron na niki yango na chasko ni na poiron na ail. Guys, here you can see onion, garlic, spring onion, leek. Now here I need to put my squash seed here. Money don't chant de mise à moi mai malembe non ça onions. Yango naoni kana chema ya moto mukie tebande mina ngeza kina mwa mai na chema ya moto mukie mingi te mukie uskula ndo kunika ni boka ngeza mukie makasika ofina kaka ama moto tuki na ocha mbika na ngai so lingo fini makasi ile bini makasi yo kaka na fini normal yango weza mbika normal eza baboule teza ya normal nazana ya boule e baboule na sala wana ude bisi mafuta ebele nazo tan ya kofina na mafuta ebele baboule na sa o ebisi na normal. Ça passe. C'est tout le chango avant. Yango zetoka na tiemo buwa ba légumes ndambo. Na tiki ndambo. Natie moi mungwa
I add universal seasoning and then salt. I put that on hot water and then I'll leave it to cook about 10 minutes and then I'll be back. Toka. Elo ekota mungo na passe zaka mbika oyo babule oyo babule ekota na passe mais na osala babule na osala mbika normal. Ya ontema na lingi mbika ngeza babule te na yo zo fina. Azo lutanga plastique oyo na fina fina na coin. Pepe mais na lingi mbika za ekangama te eza mbika babule te mbika normal yo na osfina yango mone yo na ozuluto na ofina ngo bambuma nyonso te nalingi eza bambuma te mais olingi ye bambuma omwa mpe systeme nasalaki ye bambuma mpo ekota mungu nasali systeme moko mpona ekota mungu na biloko na mbika babule talo na chaîne chaque vidéo omona ma oyo nalingi bambuma te yo na osala ngo boye omoni bisi mafuta mokie mingi te mpona nafinaka ngo mingi na te bisi mafuta mwa mofuta ya mwa mokie songo bakisi uni na osukami bisi mafuta ya mokie so olingi oti bisi mafuta ya mokie nalingi bambuma nyonso epanzana. Ndeza sikuetuka nanu 5 minutes lisusu oyo mbisi na ngai yango oyo nasokoli yango vraiment nani mpona nyuka parce que ezalaka na zelo ngai alingaka poso eza ngolo na kamanyoka yango omona nisi yango très bien mpona olingaka poso awa ndembi nango sorry awa litungulu natikaki na pilipili na fei awa tomati na tomate fraîche na niki yango na ocha concentré mokie epire mokie au huile na ocha huile mokie pour mbiki bisi mafuta mingi te pour na zo itam ningi ofina monte. Guys, here you can see here my dry fish. I already cleaned that. I cleaned that properly. You can clean that with skin because sand, and because I like skin, I cleaned that properly. And then here I have rough onion, chili, bay leaves. I put a little bit oil. This is tomato, fresh tomato. Here I already blend that and mix that with onion, garlic, spring onion, and then leek. I mix that. I'll put tomato puree little bit there inside. And the yangoyo na che puree mukie kikoki. I add a little bit tomato puree. Mix it together. Masang iso ka tomato puree mukie. Tomato concentré na che mukie. Nazongi aba munde etoka nazongi après nabaki 10 minutes maintenant 10 minutes na chiko penza 20 minutes etoki après nazongi na ekotia na che bis na nyonso wala mtu nga mtu basi katela nga mtu na add all fish machepena ona tikaki te tomate nyonso no cha ulikie parce que nga mubuna ngena bisi mafuta mingi te pona zo ina ngai time bele te add a little bit oil
add tomatoes, fish, onion, bay leaves, chili, and then I add a little bit oil. That's really ndambu. Kono tika ngitoka poto kuna ozonge la bine toka nango. Na tesu go etikala ki oyo ba légumes etikandambu etikala ki na chalo kwa nyonso. Pour tirer dans mon avant pour côté la carte. Ce qui est pas boule des passe pour nos côté mon ben oh déjà tout ça déjà parce que tu kangango tout kango ça bilo kono. I'll put lid and then I'll leave that to cook. I'll be back. Moni yangoyo moni kende na lingaki on eza bambuma te eza ekola bambuma ya mikie ya makasi te po mbika no meza apoto te ya mikie oteke mbika non mbika normal utika ngetoka lisusu bongo tozongela zongela bino Morning, you wanna. Yeah, Nena Lingaki. You know, Panta, Mupi Panta, this about Mapilati. Mamuko, Yamukebo, yes. Yamukebo, Sava. We can have Mateko. Guys, you see now. Try to mix all together. And then I'll leave that a little bit to cook. I'll be back. No, I'm going to Kandambu. Apona kuzongela bina bandeko. Ah, vraiment. Ambika nanga ebeli momon. Ay nambika nanga ebeli. Here you can see my cost sheet. Done with presentation. Vous avez la présentation. Bandeko a recette na biso ebeli. Vraiment kitoko bomoni ndenge bimi na rouge makasi te bomoni tika tomate purée qui est vraiment kitoko na monoko bomoni na fine ke pona linga ki sa kama te bomoni mais ça ndenge mbiki za poto te za boye mbika normal vraiment recette za vraiment kitoko bomeka bo sepela toza na pilipine biso pembeni zaliawa toza pe to olion pembeni na mipanja kotumba matungulu likolo recette mo kitoko. Guys, you can see here my recipe done, so delicious. This recipe you can eat that with semolina, cassava dough, like we call that in my language, and then if you want potato, but you know you can eat a fufu. It's very nice recipe. You can share to your friend, family. And then here I have my chili, and then I got here ribs, here pork ribs with onion the top. Is so delicious. You can try my recipe. Thank you. But the pomme make a recette au recipe là vraiment. Et ça une recette monko kitoko. Wangila ndoma. So lingi ba boule. Bokende jusqu'à la chaîne. Merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne Maliboza. Décidez de partager ça là. Biso bien. Tout est recette, c'est belé. Merci. Bye.